c'est on bala fala ke sala ka bongo parce que normalement et l'équipe ka ndingi batu balingeli mais ndingi ngamo biso to lingeli te parce que ndebisi to préparer to linga ke zalela eza ndingi zaleli wana te donc vraiment do izana ba libale zana ba réalité to le kaki ma to le kaki ndingi nzamba linga elekela mais pour na biso batu ndeto bungisa elekela et puis jour pe ka confinement babandi rosuka batu ba fêter suka 21 des jours biso to chaque fête bilamba ndo so to bungisa to lata te bilamba to lata na zaia mariage te o bino to na mariage to zana ngoko to nanda kwa razo il est biso ba vidéo wana e sanga kana do bilambo to chaka to lata mariage te ngana na ba costume na lata te do tilu na tala ngo pe sanga na kanda e sifala rose azana mona muluba azana mona muke ana na ninite donc azana vraiment mona muke donc on connaît qu'il y a 4 ans. Ouais, l'histoire de DiCaprio est allé au final de père et de mère. Sauf que papa déjà, à âge à 5 ans, déjà papa Koufaki, maman Tikali, après 2 ans, mon papa est Koufanaye, en tant que maman Koufi. Il y a un lobaka, Moussalango, ce que vous avez pris, il y a mon tatin d'ailleurs. J'espère que vous avez n'attend pas de et puis, ça m'a dit qu'il y a un répété dans la famille par rapport à maman qui n'a pas de numéro de Sangabo. Era bandu tangisanga meroko izaki loko mobwe na mutu na makanisi nanga na esprit nanga e bano ya na ndo linga ngomingi ko makina mwamu ko na 6e primaire mali kinanga singa binangai obi classe obi théâtre obi ko tekelanga po so tekelanga na futuro classe do so lingi théâtre na futuro so classe to tiki singa bisi na lingi théâtre ok ça ngana so na 6e primaire itikali itali Bobo t'as déjà combien la famille? Tout misato, nasa dernier. Yosakade, ok. Mona suka. Bando bunda na kuti théâtre titi bon. Nasa engagé na théâtre ti na bunda ni utangi premier secondaire deuxième troisième. Sko mo beta calculer ya théâtre na ta classe. Parce que théâtre biso zalaki major soka ya beta calculer ya visa na nenga zoli ba séjour na yi. Donc moi ndinga yiwana ayana 4 mois ne fasa la tam so mo 10 films. On a 10 films, on a tout ça déjà dans le programme, ça programme qui doit semaine où tu tournes sur semaine aussi les semaines la photo tourner. Donc ce que tu tournes sur banda tongo, tu écoutes qui ne va pas se souvenir tourner sur la lipe qu'on faut tourner na tongo. Ce que bête à calculer déjà le semaine où il faut que ne tourne. So petit 2 semaines où il y a classe déjà donc tant où il est obligé faut pas renvoyer parce que au moins déjà qui classe à Natal ngabité. Classe le faut la classe ça boulot. Na kota na boulot na koti na engagé na classe na musala na sali boulot na ngalelo to za DiCaprio to za lelo donc comment même pas oui non je m'étais na kati na classe na koti na ngai théâtre na ngai do beta kalki nena ya tournage we defuna za ta na $1 mo po bad na ko ta kuna mtolelo ka transfer mtolelo ya ko lia tu yana bengi mo comité to akiwa na isiwa parce que ngapa na ki chef discipline na bengi comité za kana isiwa to mi gosura na me to trier mo bactère o basaka musala bi o ba komida na image groupe ba zo kata ne fixa ta $1 mo so bozo même na banda kuna onde wa kende na famille na bo isala ba mo ajwa mo na mo za ki wana bo ko ga na pusa poste nanga directement le ki abi mero eviter tika DiCaprio avant ta déjà sala groupe na bactère sa ba ko yo futa ba to mo futa ba ngote yuzo amongo sponsor me repetanga o kibongwa me rappelite ça me matuna ça me mayiba pourquoi ezala ke mbala moko yaka na kitala lino no bela lino yaka ngazi me mona ya mkulo repete baibe yaka na ebe oyo bokila lukondo nangeni no kono trainga na trayo na ni o ko lo batelo na bengio lokola biso bato bengsa kiyo se peut be fananda kunkoto na posano to benga simplement na lobi bale ba misat ba boko yokanga ok c'est bon ngana ngan zonzinga to utano zonzinga teta kini kutu na linga ngononte mazungu na ngape na pala isile nango biso kuna to na système su acteur longwe ko solo la acteur ba o batkali na katete do wana système e pesa ma bongo simple bongo ma na zalaki na fimo za ina katwa to no vivre nae mais sauf que depuis na kota kuna mtahiba peut-être to no vivre nae logo la perdre bango za ina moi mbongo maritanga timberi kangana yetu beta kabia yawa mwana hofuna kasi na vi pa
akena ne pa na bango akoyebisa nano pa na bango kuna mwana wana aza na famille te aza na eloko te aza na motu na nsima te ndenge ni bino bopermete mwana bino akende olinga moto abongo ayebisi bato wana bato wana mpe bafamille wana mpe bayoki na bango ntango bayoki c'est bon bake na bango te après na nsima babengi ngai bavanti mwana bango bayesi mwana bango mokolo boye mwa mbala ovina ekufi mambala bango esalama lelo makambo wana parce que ntango makambo wana eleki koya mere ezalaki etoka bona amoneke na famille wana bakaboli te batiki biso lesiko mere komaki so toye na nzunzingi boye mere mpenza baluka na mabele aleli donc vraiment bamama bapapa bato bobuke tobeta lisolo oyo donc vraiment eza te mpona koyebisa bino te bofinga mere te donc eza juste le passé donc dans le sens que bon selon ndenge ndoloba abebisi mwana na ye bon bato mpe bandoyo bateki mwana ngo abebisi nano so batuna moto kwake petite sœur nanga Sara si je vis dans ce corps ce n'est plus moi qui vis car Jésus en moi c'est l'espérance de la gloire je peux vivre sans toi loin de toi je suis perdu je veux être ta demeure oh oui pour toujours entendre ta voix à chaque instant oh oui je m'offre à toi je t'appartiens oh roi éternel. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle où vous allez sur cette émission. Ça dépend au moment où vous allez nous capter devant vos postes téléviseurs, devant vos machines, devant vos téléphones portables. Alors, je suis Barizi Baza, présentateur de cette émission Vérité Plus Plus. Merci pour votre confiance sur Exemple Télévision. Merci pour votre abonnement. Merci pour votre amour. Alors, une façon de nous soutenir est que à vos autres à l'émission, il n'y aura pas de publicité, s'il vous plaît. Une façon de vous soutenir, la publicité, c'est là. Et ça a grandement bolingo besoin envers biso alors bo ignora raté yo tsuro ngo bimo changata na playlist ezo baluka na ngato la letikal parce que wifi kuna les arapena gratuit bo ignora raté s'il vous plaît j'insiste. Donc merci à vous, merci à Déo qui est derrière la caméra la prise de vue, merci à notre Seigneur Jésus-Christ. On appelle ce souffle de vie, tous on est devant vous. Grand merci à toi Yannick Chambagoton Boss Mboka. Patron Bogos, il n'y a pas de que toi, donc Motema Clarisse gang un moment social. Pourquoi pas remercier aussi infiniment Gilles Monamputu Yaïgeto Kamazi depuis Montréal. Et merci infiniment à Shekina Vumbi, qui toko pétaï, qui toko $, à Célébiso boutique en ligne. Glamour Shekina boutique. Vous avez besoin de ça qui a basi, bilamba, parfum. Et non seulement ça, vous avez à Kisi Yabanduta. Maman aux ananduta, papa aux ananduta, tâche, bouton, vous hésitez de toper sa numéro chez Kina juste dans ce cas émission pour que vous contactez. Ils ont un prix encore abordable. Merci à Jérémy à la merveille, moi la mamie. J'ai le grand plaisir de recevoir pour vous cet grand artiste parce qu'il est grand, il est papa, il est responsable, il est président de son groupe DiCaprio. Donc tonton Dicap. Vu que c'est une première fois, il y a un exemple de télévision et surtout qu'il y a une émission Vérité Plus Plus. Plus Plus, tu auras la vérité, tu as le coup, tu reçois et puis tu as la vérité, tout au long de la carrière, et les lots comme président et les lots papa, alors qui maman a biso sifa, tu as qui on a quoi libala, et ça qui bien, et les cas qui tellement qui toko. Alors, d'ailleurs, on est d'accord, on a fond la biso pour dire déjà. Bonjour et bienvenue à mon invité qui est DiCaprio. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Surtout vraiment on a profité de fan de tout. Babonné sur Exemple TV, donc on le voit que babonné, bamerve, surtout kutana gite. Toujours occasion au monana. Donc vraiment, parce que sur tarangai, babonné, bamerve na surtout et en pleine forme tout ça. En pleine forme. Oui. Ah, tonton Dicap. Oui. Ah, yonzo tono za nganzo to akala. Non, on est tata libala. Ah, donc monde ko to lobi bo donc déjà Michael kuna na lola do zai sinda marobi obike bageza sumuke. Ya solo. Oko biga ya, sera mona kala. Non, ça c'est que santo na so bando zela ngo tio mono bimisuka pembe tio mono bakundi tio ko muzina kana lola poto nanza mendeni ni yazo yate ponga même tina lola taina ngaka ngo. Oh. Ngapna tina lola do tayo izaka ko. Do za vraiment oyo
ndenge yesu asalelanga donc vraiment naza fier ya kozala o naza vraiment donc vraiment nga ko to do taille S-moi de folongo le sundam tolo azumndam po eseleki munene de folongo le sundam vraiment boni santé boni makamutu boni groupe boni ndaku boni mama Sifa. Oui, en réalité tout ezoleka kitoko kimia parce que ils a déjà course to zarango déjà bandakala nous avions na biso avant to honorer yango to salango officiellement ya bato libanda tozalaki déjà tofandaka na bana na biso tofandaka déjà esika moko nasima kohonore mpe ezalaka so makambo mosusu bafamille mosusu mpe bazalaki na mwa mosika sikoyo bacomprendre menaki no te eza mpenza donc komi kosangana lisusu na babédication bato mosusu na kofréquente bato mosusu ma tout ezoleka mpenza bien bana baza bien mama Sifa aza bien et puis nga pe naza très bien donc groupe peut toujours évoluer très bien on vraiment musala pe ezokende nango comme il faut ndenge tobongisaki yango ezala sauf que tozobongisa lisusu matoyebi ke bientôt et pas président notre Caleb Toukeba na bapesi biso espace ya télévision mpona kolekisa babiloko awa na kini donc vraiment nyonso nzela pene eza bien 2021 ça va déjà. Voilà, ça s'annonce très bien. 2021, déjà, ça va pour l'artiste DiCaprio. DiCaprio, pour Nabiso, ils ont un bosoto yambayo. Alors, on met un peu au télévision du solo. Peut-être sur le banc, on a différentes émissions au Bayambayo. Mais pour exemple, la télévision, c'est pour une première fois. Mais un peu corrélaté, Bisso, l'histoire de ta carrière. DiCaprio, théâtre, en Bandara, en Lengue Boni. Et puis, na Ajnin, parce que les lots, on a DiCaprio, c'est un papa. Mais tellement de santé, na taille, na là donc. Bon, souvent, on aura une image. Bon, DiCaprio bandi carrière naie, musala lokola carrière parce que en réalité ba église ba nen totangango parce que ça penzela oyo tout leki mais sauf que carrière nanga penda na âge 7 ans ndena bandi musala oyo ya koluka penda déjà et puis ngana zaki chansard na vie nazaki place sur na kota déjà ba grand sala DJ zali na groupe moko zaki liziba moto ibanda ko sala na Mombele je crois na quartier Mombele na vini bateke tozalaki Christiana lopango ya pauvre koko bar nanga moshi et puis tozalaki na en face na école entier bato ba yibengo le ti entier Christian entier na Belgique na Bruxelles donc ndekuna to bande tanguna yena koti na liziba moto do batali mwana moko mukeme makamoko azobimisa yango te bazonga oui na 7 ans bazonga yi ba memanga je crois na radio moko na basiro na radio fuza la Zaire to boye je crois na na radio na leka na émission moko ya radio asala penelo na émission ya radio na zongi boye même mtu twaki na émission ya mwenga na radio tant émission si la binanga men non on bozio wapi donc ezaki loko yo na bota makinango eza penda don biso to kenda na biso na ba classe te sauf que eza ene nzamba pesinga likabo après wana ndena ko bana pena carrière yo to bengaka professionnel nande ko nanga betin sono na Fidicile donc nanzela betin sono ndazalaki actrice ya président Fioti Ngoma ndesiko to ko fréquenter papa Fioti Ngoma tangu na yona ba yambinga na famille mubimba lokola pena mwana ba bazoenga lokola mwana po babokolanga pena na boko mana ndako na bango tellement zaki déjà moto saye bana kota toto koti na nzonzingi kuna ndai to ki penza ko bebisa makambu ndai sale pena ke lelo DiCaprio azala o yazali moi nazokende to komo ko pusana po to leki déjà ba 20 quelque to komo na 20 quelque ya carrière to komo ko pusana pena ba 30 ans ya carrière pe ah bravo félicitations donc ils appellent musala oyo na koleri yango kwa bato ba yebelinga na kala ba yebi na kumba petit ministre parce que zena belo so petit ministre wa yebate mais bato bakenda poto kala mona so benga binga na yebelo le temps ba bengo petit ministre na komo nga bana zakande petit ministre na ndo jouer na petit ministre mais après idéologie tu DiCaprio ta Nathalie DiCaprio ngamoko donc ina vanda mko mususu seremo ka uti puta yo kabelanga yi ayo kabelanga polo ayo tala polongo bo ya Leonardo Leonardo DiCaprio ngaga Leonardo DiCaprio na uzo nga DiCaprio
azwa kombo DiCaprio ngamo na mibenga et puis na mibenga ngutu na mabe na pena uchango film te ezali pena pena pesa ngo kombo te ezali na pesa bato image ya acteur wana bato bamona ngalo kola ye ezali na film moko to jona betinso no na finga bia tala makolo vimba lokola nefa mazembe lokola kidumu bato siki zali na harabala siki ya finga ngelo ko motala za mukenga benga na DiCaprio ngana Leonardo DiCaprio ngana mukeme na sala mama minene donc tana robia ngwana film na ketali bato to mo benga sko DiCaprio ngabia ya on letikala tutika DiCaprio ko mali le DiCaprio mte simba donc ya on te sala petit ministre kundama za donc voilà parcours DiCaprio donc nanzela papa fioti ngoma ya madongo mala patron na Sweden donc bango penande bafungula nga motema et puis le nakutana na ba major zoro bisati di bafungula nga shumutema le to comme DiCaprio lelo akizaki na bandeko kosangana parce que déjà il y a des groupes ezaka différents parce qu'on a kosangana ba star mususu bana peut-être nazalaki vraiment émetté donc paix à son âme mauvais nanga date ki tambala tuto ki tomena yazalaki mona solo binanga pepeti kuna mona bandoki banchor ki bana banchor monde batolo misma be ki bana banchor awa bato théâtre banchor ouais donc vraiment nazalaki penda émetté moni nakutaki na place nakutaki ya vina no normal ya famille uzaki pendana no mututo mutako sepela no na mona na cherboy uzaki mutu moko nzamba peso ke loko polongola yo asala yo zala mutu lo pe batu batanga kombona yo botongo ye moni sar tango azana monda ki star fala ta propre azala danze azala ni so ba moni mona moka zoya no nazola ta no mabe salite et pas zoya mais soka kote na scène mutu to azana fasika tout fasepela mais zaki na batu bele pe na balinga ite na ba ser na ba wana kuti zaki no ba ser na ba kimi ngite ba mère na biso na kala ba msuku tuna tuna bango plus ba nzira ba kena na ba kate donc ba mère wana pena mo kala e zaki pena boye mo za salite bondini boye na ye aza bondini donc vraiment ba tubaki ba budaki mais sauf que ona nango msala na ina ngo ta msala ke pour dire que suka zonga vandi sipenda major zoro mona vandi sipenda ba tesi wanga be mena compone mono te donc pour tout ça ko craquer donc muta legi bino na silise pas de donga fura ndalegi na silise DiCaprio donc DiCaprio yapna na série na yemo ko to isala ke zapi mona muke yemo ko poser au pesi comme na place okuti ba grand ya menene bato ba sala kombo tala ba pauvre donga fura donc okuti na bato moko boyi ba mama linga okuti na siro ba mai pembele ku to juju bango do ba mere mswazi penda ba mere to za joa bango na kala banzonzi mingi penda na mona bango le soute mingi penda de viboye a éviter vraiment so iba za kana vitone ha donc zonzi pende bandaki ba ambisona ba vena biso bilali ngo vraiment iba président Tsakala ba Jonen Tsakala le to sale musala o to sale lo DiCaprio et le DiCaprio. Voilà, modèle, il y a DiCaprio, dans Moussala, il y a théâtre, les Aranani. Bon, sauf que vraiment, modèle typo, na ja 7 ans, on a mis le baga, na 7 ans, il y a une vraie conscience. On a pas de valeur à Moussala, on a un temps sous le DiCaprio, on a la waza, le loté. Ce qui est 7 ans, on a un âge, on a un succès, on a un sayoma. Donc ngeza la bnabe donc DiCaprio ko ngeza la penda mutu mais na sirwana ozana no mukie ba contrôler ba diriger yo webi no mamongo to eka ko ti bo en plein boulot succès kaka ba te biro kutena bato parce que DiCaprio zaki pena mutu ko tapoto na baina bana il faut la mba ciné il faut pena autographe kota donc na ebite ti le suku zala kaka so zala na série autographe donc mutaye pena famille ba yene aéroport ba comme aéroport ba bengi à partir aéroport do mona pena ba lusi polo boy il faut signer donc ngai ba to bele ti le ba so bakanga ngo ba photo na eta hakomi mande fumo kula vida ta ajna zaki na hotela na kangelo zana kangelo vares na ti na bomba donc vraiment to sale musala ya carrière ya ebele vraiment c'est ça donc yo pena muta cassette CD donc ngapena muta cassette bande cassette ya munene ya kalona ba archive wana ngapena na muta archive ba so batari dans Nintendo wa mona dans Nintendo yana ba archive mais à part no ba dans Nintendo to na ba kudia suso kudia maki to zana ba poto javite donc film ko na ndemete na Kongo ta mona tarango donc na hibite zana ba ton so batarango te ba yibu ko to pangote on to bato bana na kishasa ko oui ba théâtre usala ba théâtre belé
so tu n'étais pas bana ba Moscovite ngapsi wana ku tu 2011 bana ba 1900 da soki bana ba 90 ba 97 ba ni ti ba 2000 donc na totalité do tu sala penza DiCaprio na carrière na sala ba film ebele oiza mo na ngamonde ko na ngamo ko mo tsindela ngai o capture ngalo kwa lelo to ko tsa ba blog na ba YouTube batu ba kana ba cassette ba mo register ko tsang do ba mo tsindela ngomo na bana do so tere ngomo na deuxième nanga prince donc yebe na prince wana imo so tele no sa simona donc au tala bana ya jana ya au no na go ya zali o mama to bani musango kala penda donc métier na biso quoi. Voilà, métier Nabino et au moment où vous avez 7 ans, comment est-ce qu'on a conscience, comment sentir que c'est succès au Moya. Comment est-ce que gérant on est? Ngapena na mi batela succès. Na mi batela pena succès sauf que maragi pe bon na to kina ba master belé. Ti moto na benda ki mama kasi sala ka pauvre chico. Pululu. Ndena na benga ka muke puis yepe na simana zala kina usea na papusea ndi watu wazala kina mingi to ndo tambona bango. Bon ngambia sanga za eka sona vande boye. Allo ngambia sanga mingi bana za ba jour anniversaire. Sona vande ka ba jour anniversaire na benga saka ba comédie ba yibi na benga ba comédie ne so ba yi. To vandi to le to meli. To tamsu somona mutumina ndo benga mingi saka pauvre chico. Mona na bengi to kena biso tamsu 2-3 jours placement beto da mena biso. Mais succès nanga na bande pena ko jirango calme parce que na bande ko respecter mutu nyuso. Ya papa et puis na carrière nanga aparka mutu moko oyonde ngai pe mutu na lukile pomete oyonde lukela nga ba poma na vie mais na ba comédie nyuso to na bango déjà vraiment na moko to tirema na beto swana na na discuter na mutu te na swana na mutu te mutu pa yoka nga kandate ngape na yoka mutu kandate donc vraiment na conscience nanga et puis na ba tout to ne bango déjà na mutu to tirema na to discuter ne jamais nano ko tu na discuter na comédiente ni à moi c'est ni à mobile nanote. OK. Nanote. Chico Pululu te manque makasi mais sauf que déjà amour wana sito kabona ki déjà na début tango yepe succès comme fou a comme personne ba camarade mususu ya sika parce que za tango succès ouais te masanga na boxing kimenga mais falaki pas il falaki vraiment pas parce que donc na carrière na ye na pena moto na fungola ka pena motema ya ko joye le seul moto même pas alpha bokole film le bossa sali puta nga moto na singela prise moto chai na speaking habité ya ute pasai o monai tanga sali ya joye ko 4 ou 5 tableaux boye pas que sali donc vraiment tout tambola na ye to no tambola na ye moto ndo c'est la pauvre pas kenda kufa pauvre manager donc manager mtaraki bena même na ba tournage so mona sebe nga moto memanga na nzonzingi mutanda pusangai dan ndo kangamana ndo bransinga donc vraiment c'est ça donc man dokola mutu vraiment na tan suka to zongaki parce que tona ba voyage msusu to voyage ki na ye na ba chambre moko et puis to ndo pesa na ba conseil tant mona sinaye autobuta mona suka e conseil ku te to na baraza puis ya senga na bondele pona mo sera zakina na hôpital ya obota kina mo problème que to bondela ki puis il est vraiment bien. Bon, erno bendaye mais le quoi déjà moi bolingo on est comment qui déjà moi au dîner après kakapo inde to yoka ke ndeko to kunda ile loka kufa donc vraiment et ça la biso surtout ba biso to yebi na yebi Chico bien donc vraiment et ça la ngapa si makaso vraiment paix à son âme Chico Pululu. Mais sinon DiCaprio 7 ans à jouer moi la fatanga moi la fois en école mais lui en théâtre c'était quoi l'histoire? Ouais, l'histoire DiCaprio allait au final de père et de mère. Sauf que papa déjà, à l'âge de 5 ans, déjà papa Koufaki, maman Tikali, après 2 ans, mon papa est Koufanaye, en tant que maman Koufi. Nous avons eu un salango sur les pour nous y coller. Il y a mon tatinda yo. J'espère que nous devons attendre na banga batinda ngaba. Et puis ça m'a qui linga m'a répété dans la famille par rapport à maman leki nanga numéro tangisanga. Era bandu tangisanga meroko zaki loko mobwe na mutu na makanisi nanga na esprit nanga e bano ya na ndo linga ngomingi koma kina mamu ko na 6e primaire mali kina ngai singa binangai ou bien classe
ou bien théâtre ou bien côté que langa pour sauter que langa na photo classe do so lingi théâtre na photo sur classe to tiki ngapsi na lingi théâtre ok ça ngana su na 6e primaire itikali Italie ndenge lobaki salama bongo salike katina ngope wana deja ngana na théâtre na koti na se basis ko na théâtre penza na koti na théâtre titi na za DiCaprio mone biso ba famille ba frère to la kasuki mama na zali mama na ngazali ba benga baba yana lek de la sa famille za na gepa mama lek na gepa makulot nsuka male gazate e sili jamu mona bana gepa na neve okete do matu ba sangisa bongiza ba mama do su ba mama ka ba te e sili do jamu mona mera lek wana pa benga yo fa zaka muto penza donc azabe na mtabulingwa solo biso to kutana banga mwana te biso kutana ngore mama na zate sili hado comme neve na nièce ndenge termango ya biso ba frère mais to komona ba neve na nièce wana nièce na biso na neve na ngai to koma plus yango ma biso ba to biso na ko benga mutu neve te nièce te donc on présenter leki na ngai ya nanga c'est tout simple mais ba to ba zo mo français belé to koma ka wana neve na ngai nièce na ngai surtout nous les Congolais c'est comme ça donc biso Congolais penda cousine na ngai do iba ke ndonga benga cousine mukolo kaka oyo asala ke la cousine zate sili donc mona ne comme passer il faut que bisonga na pena na bana nanga ado le vie kuma ka bonga pena na bana nanga kapela na ba charge nanga donc vraiment nga te ya bana nanga na isa bango ezana ni neve ezana ni nièce ezana papa ezana mama donc tous avons wana benge papa wana benge mama parce que tango benge mama tango benge mama asa explique mama nanga mais tango lo baneke nièce nanga donc nièce wana comme kinti makamo ozomona ke do se kaza aza penza yanga te mais tango lo baneke mama na yo yana déjà na muto ozwa ye ninga ozwa yo de papa na yo ozwa ye ninga ozwa yo donc c'est ça mais nous les Congolais lo to kota mingi makamo mindele to koma mingi français le ki mingi to koma kaka nièce na neve donc vraiment ngaba nièce na neve wana salake donc classe kati na bandoko na théâtre na bundi ngam ko en fait pardon handicap na kati yote bobo tamayi déjà combien la famille tout misato na sa dernier yozakade OK mona suka bando bunda na koti théâtre titi bon na s'engager na théâtre ti na bunda ni tangi premier secondaire deuxième troisième sko mo beta calculer ta ya théâtre na ta classe parce que théâtre biso zalaki major soka ya beta calculer ya visa na nenga zoli ba séjour na yi donc mo ndinga yi wana ayana 4 mois ne fasa la tam so mo 10 films parce qu'on a 10 films na do tout ça déjà na ba programme ça programme qui do semaine ou to ne so semaine si les semaines na photo tourner donc ce que tourner so bo banda tongo to ikutu kine ba place so bo ke tourner bo lali pe kuna faut tourner na tongo ce que beta calcul déjà le semaine mo faut que ne tourner so beti 2 semaines o ya classe déjà donc tant on est obligé faut ba renvoyer parce que au monde déjà qui classe à Natal ngabité classe le foutre la classe eza boulot na kota na boulot na kota na s'engager na classe na musala na sali boulot na ngalelo to za DiCaprio to za lelo donc comment même partir en 6e oui non je m'étais na kati na classe na kota na ngai théâtre na ngai après to kota na biso bande ko na biso ba moli mas ba ye kota na biso ba formation ya langue écrit baxi les surpris na tango na zo peso mo opportunité tango na ke kabinda na kota na lopongo na taki na professeur mo kwa zaki wana et puis tu profiter sur na yepe ya prenanga suma bebele donc c'est ça. Oui, ça l'a biso tous à la DiCaprio. Vraiment, oui, ça bino boza DiCaprio. Donc, clin d'œil spécial à Raissa Martins qui nous suit avec beaucoup d'attention depuis Canada. Pourquoi pas penser à Exaucé Mouyemba, Exaucé Mouyemba, je te salue, clin d'œil spécial à toi. Et Monica Makambofi des disques, Bébé Seigneur, Maman Nakenaya et puis Primaël. Sans oublier obésité financière. Il est petit mais très costaud. Jonathan Ngana Jonathan. Et merci à Malika Rafat, Boni Bassangavoli, Claude Djamma, Nakati à Londres. DiCaprio, bon, en fait, n'a habité, net, personnellement, n'a eu un rumeur, tout du solo et tout. N'a habité, du solo, moi, je marato, l'Obama est belé sur yo, na maman Linga, ils ont ramené. Non, ils ont qui les maman na mona.
différence anglo tout là pour moi il y a via les alliés moto faut comprendre l'objectif à moto comprendre vision moto le long de biso tout na bana boy bango ni so ba caractère mo côté bango ni so ba na vision mo côté mwana muso mona aza muke asuka mais na vision ko le ka kutu ya mukolo oui donc quand tu yo le responsable faut y bandangini ni mona zali mono vision na ye et je suka mais on a vision na za mo likolo donc le quoi vision de likolo donc c'est qu'il faut y na pusake boye na pesa donc c'est ça le kozanga ki famille to kutana nango famille na kinango nanda kwa toli le kozaki yango wana zaki lo moko ngai yango lo nazo na ba problème mebele na mokele po nga place ma beza na kokate donc na lo ba kaka donc toujours sponsor ya bière toujours chaîne futa biso nga personne va futanga parce que nga to kutana nzonzi ba benga ko benga ko l'inviter que il y a quoi pour les pour toujours espace chabani record après biso espace il y a quand toujours espace il y a quand pour la yo li kan nzonzi il y a pena kin c'était plus que ça bon quoi na linga ite mais le quoi tout ça qui na pauvre dudunga fragiste avenir moko le kabule biso ka pressa ki mwenza bon vipe tango ya na palette okine banzonzi mona ka so tikanga na palo ka moi na bino ye tellement lula mbongo mingi ya kibomwana boy hamuna tete kisasa na mbongo te basala kaka sko ye pana biso zaki wa mona bagan fo mais yo père kuti ya buya kala kuti ya buya zo biso mamu ya télévision kini ale le kaka ok c'est bon le to kuleka tanto le ki sale ki sponsor nini ba futa biso bana mso zaki na ba futa mate sko yo so to zo mola ra ngotan obi mabo de fu futira ba transport et si le la kapi wan do mono pesimbo ko lamba tournage sombele ba tout sko yo comment ça nga pas po do beta kalkin nena ya tournage de funa za ta na mari dollar mo po bad na ko ta kuna mtawle lo ka transport mtawle ya ko lia tout yana bengi mo comité to wana isibango parce que ngapa na ki chef discipline na bengi comité za kana isibango to mi go sura na me to trier mo bactère o basaka musala be o bakomida na image ya groupe bazo kata ne fixe ata $1 mo so bozo même na banda kuna onde wa kende na famille na boy sala bango mo ajwa mona mo za ki wana bon ko ga na posa poste nanga directement le ki mero éviter tika diga prios avant ta déjà sala groupe na bactère sa bango ke yo futa batu mo futa bango te yuzo amongo sponsor mer petanga ki bongwa me rappelite ça même atuna ça même yeba pourquoi ezala ke ye mbala moko yaka na kitala lino no bela lino yaka ngazi me mona ya mikulo répéter ba yaka na yebe oyo bokila lokondo nangeni no kono trayenga na trayo na ni o ko lo batelo na bengio lokola biso bato bengisa yo se peut bi fananda ko to na posano to benga simplement na lobi bale ba misat ba boko yo kanga ok c'est bon ngana ngan nzinga to utano nzinga teta kini ko to na linga ngononte nazonga ngape na pala isile nango biso kuna to na système su acteur longwe ko solo la acteur ba o batskali na katete do wana système e pesa ma bon sko ngai bactérie ne sota ka ba zo transfert pananga ya ko dame pananga ya lamba ko tourner pananga sko ba ki mangane do bangu tu ko magi do gifu ba ya ana shoti obeng balongo le chef na ba siko commission sale pas balongo lui atalinga bana ba to pardon wana musana bino botikala amsana bino simple bongo maya nazalaki na fimo za ina katwa antono vivre na ye mais sauf que depuis nakota kuna mtahiba peut-être tono vivre na ye logo le père de mon za ina moi mbongo maritanga timberi ka ngana yeto beta kabia yawa mwana wefuna kase na vie pa akena ne pana bango akyo yibisana ne pana bango kuna mwana wana zana famille te azana eloko te azana mutu na sima te ndeni bino bo permettre mwana bino akino linga muta bongo ay bisi batu wana batana ba famille wana pe ba yoki na bango tango ba yoki c'est bon ba kena bango après na sima ba bengi ngai bavanti mwana bango isi mwana bango mo kolobo mo mbalo vina yokufi mambalo bango salama lelo ese mwana mukolo kabana kana mambalo vina yokufi wana ziko pere oyo bagene o mera kene ko ibseke
do bakabolanga na mwana mais ipero na benganga in église avant ngai psi abina mwana mambalo yo mkolo kabana ye mkila kufa ona siko perna banga auti États-Unis ke Dubai ake Chine amoni siko valeur na ngali banda imu kazunga gangi yaki abi ame mtu bako sakana te abi diga yo akolo baki mungu yo bako sakana te asi mwana bi mwa mbalo mkolo kabana ye vini kufi ye tinga mwana zana ye comment azaki content makambeke baluki nango maya kende lokola déjà kota papa c'est bon mais kota famille maman kota kima ba complication femme balingete na ke na convaincre bango to solo na famille c'est bon bandimi maya kende kaka loko zaki nango pele destin zambete taki ko kabona biso donc makambona parce que tant makamona leki ko ya mère zai to kabona amone ke na famille ona bakabulite batiki biso lesko mère ko makiso to ina ntunzing boy mère penda baluka na mabele aleli donc vraiment ba maman ba papa ba to bubu to betali solo yo donc vraiment exacte pona ko oui sabino te bo finga mère te donc ça juste les passé ko mère ko baluka na mabele ko lela pona donc la raison que bon c'est l'un dans ba baby si mona na ye bon ba to ba no ba te mona nga baby si non so ba to na moto ko ke petite sœur nanga Sara atega nga baby si mona do se ke ko ndaki na ya abebi si mwana mo bimana mona na ye yo po bando fana ndako mère ya mama do oya kaka kule kaka d'accord kule kaka ko ya tournage tourna siège na biso na ndako mère donc vraiment c'était plus que ça donc zaki ngolo mo mabete zaki kaka ke maman a comprendre ki ndete il fallait que aluka yeba na yo kiri kambo eza ndenge nini ndenganga yo kane vection madame mais lokola kanda yango moni kuzala parents ngela ksate ko ebenyoso kuzala parents ngela ksate ka yo mona liboso te donc vraiment surtout so za parents ne balo baka so za mukonzi ko kalito imo ko kalito imi bale donc vraiment on ne se le cap on ngana bango zala les so ponanga ona ngai pe na génération na zanango na bato ba bato to en cadre na groupe et puis na famille na foyer kama ngata mona hivi sangali kama na ganga na mte funa lukana ba wa fundi wana ke tuna non ni wana izaki ndenge parce que c'est ça yango lo sala na passer na famille surtout na ba entreprise to za ko gérer oika mutu mo po apeshu ka message na imbala mo ke longoli mutu wana donc vraiment c'est maman là et puis na vanda pendant 4 ans parce que la politique va aujourd'hui sur tepo batali ka valera maman na yo a mon col faut respecter ma bat pas bengo ça na vandi pendant 4 ans na tourna raté pour na mambona na tant que internet peut fonctionner bon ça va c'est comme ça na les gars ça va tout ulongo peut tout ça na jote ma tout ça on se met et ça on que tala on a atteindre ni na expliquer bat tant bat pas mon bon donc vraiment la toi ça ta na mère et baluba tout et panzana tout ça les missions tout expliquer mais sauf que zaki ngolo mo ka ke mère accompagner c'est le souhait nanga on a protéger groupe oh lelo soki pena mamna lobaka to kaka parce que biso to la na serwana biso to top et sinar yana simana biso donc to zaki penda na sinar to aki parce que to aki na balé to aki na ndemo na sinar biso groupe to les araki fin pena zaraki donc fin tango pauvre de longa phrase qui vraiment ils arrivent au top mais sauf que sagesse ya mona moke permettre à biso to que na musique le faut yo kaka de mambo sala que na mère et créer ma après maman to zonga to solo là to sala pe mission ensemble que explique pe bato que zaki nango bongo te zaki boy et lelo ngadi ka pre na luka pe na pe na zakana pe di ker na mère na zakana mère bien. Voilà, vous avez la mère bien. Et les lots sur YouTube, c'est quoi aux qui plus dans le roman ou bien on a film par YouTube. Oh, on a YouTube normalement et Top Vision, il y a Yves le Bamba et puis Eco RDC qu'on a juste des accords d'émission parce que qu'on a dit dans ça là vraiment émission Eco RDC donc le groupe d'appel la Moussa na moi battu ça qui émission RDC c'est Eco RDC avant dans ça la émission ba elobo nandako ayebazio nandako tout tango bato ya kozonga nandako place nazalaki bamonene na vivre na mwana tout et zungsi bato rapide bato mais oh un grand petit nge livre mon soleil wanga benga bien petit mais na corps ba petit mais un quelqu'un ya mikolo un petit quelqu'un donc vraiment bato ya kotala bato ya kolamusa zala kaka sali to me ko expliquer bato
Après, donc je crois, Eco RDC, on avait émission Eco RDC, c'est qui est allé ils ont ici tout et puis des Top Vision, on a bien sanga parce qu'il va filmer presque Matuza, Prince Luamba, Darling, Maman Darling, donc bon, maintenant on a Top Vision, on va toi comme Aming, Bango Matuza, donc vraiment les 4 wana où filme bango presque na zanga raté, le suba comme filme na zawana et puis le roi diga plus change rané ta zaka ou yazali, le temps diga plus pas pesaka ou yaza, donc toi découvrir que on dit le loto à ce qu'on a Sinark va venir ici biso à travers maman nangam ko et puis président Caleb, mais nous aura été président Caleb aïe, tout ça les premiers films, donc tant que Betty tout tourné mon gars snabina oh on t'a le loto abiso tant que tout kuti bangwa tout bunda tant to bunda bunda na pena vedo di kapazalaki tant to bunda ko ngayo biso to za mais sauf que visibilité biso to iba ya kalezaki musala non mte mona visibilité biso kalezaki te do fona le kana mission fona isa batu ngadi kaprio ngabo nane logo mona osala biso za ibungote biso za yo sali musala donc pour déterre ndake abi biso ba fiche na ye asali promotion na ye exact mais le comme pour ça boulot de fo yom ko le kalisusu ba no lobela batu no sima donc visibilité kalana le za depuis quand les alaki pour déterrer ya plus au caché on avant na ozela nga caché nga ba penga na sali boulot mais le comme yomo ko donc yomo ndi caché il faut vraiment le bosser il faut le couper ça makambo po makambo ya pour makambo ya maintenant leader ça un groupe comme leader pourquoi ne pas peut-être t'occuper la porte dans ma groupe mususu ngana sala groupe vraiment li boso ba to belé ba groupe belé ngana sala groupe c'est na batana na kaya bokabona wana donc tangu to sali séparation na mère je crois 2007 ou vers 2008 na avant 2008 on a fait ngako na kipena na idea sala te mais mama ya mwana ngali boso ai singa binanga mais yo vanda bo yo ibani okoma ka filme o ibani elo ni ne zangu sala o sala film na o sala groupe na sa groupe que no sa groupe na sa groupe na tournage ya président ya auditeur Gilles Bavon o que na surtout que na termina to tourner asko jour na pesi réunion batwaya ngana yate c'est ce que tant na yete maman ba ya mon angali boso ya se présenter batwa bega leader ibero la moi si à côté pe kana lero na pa ba sali pe donc kiri ko na ba mo yimo ko leader ba e bandi groupe o me yimba la mo ba mo ko wala na ina so semaine o mo na ya te pongana na tournage na si sanzo na si deuxième semaine ya no ma leader ba o groupe na ngai groupe na yo na si ça va bon ngana travailler na simana ok c'est bon to bando travail ici quoi so ko me bon c'est na roka bo sala nga groupe te groupe za yo ngade ko na zaki joli bo so ngai futaka nga président nga bon ngana du président nga mama tete tout salam donc to bani sana so le 15 février 2018 de Tobandi, donc en 2018, le 15 février, il y a 2018, les réunions absolument sur Salamaki, ça les réunions groupe, préparer ma cambuto, Tobandi après, pour la télévision, puis au fond, le premier chaîne, le théâtre, les beaux les canaux pour la télévision, ça y est, il y a l'effet de Voran, le groupe Nabiso. Donc, les Tobandi, salam, et mais, tu m'en as dit, en réalité, si on a ce scénario, même si on a film, on a joué 2 ou 3 tables dans 4. Parce qu'on a des amis qui ont dirigé, qui ont joué. Donc, quand on a dirigé, on a des amis qui ont dirigé, qui ont joué. Donc, on a film, on a filmé. Les petits films, on a fait la maman, c'est celle de Tira Mampouya. So, tu as le film, histoire. Mais dans l'histoire, il y a un mal au baba. Mais quand on a joué, on a joué, on a film, on a joué 5 tables. Donc, on a préféré na comment na diriger qui peut jouer mingi mais pas battu sous babinga na préféré mingi na jouer et pas ngamoko et pas ngamoko na préféré mingi na diriger puis na jouer donc vraiment depuis 2018 tilelo depuis 2008 oui coupe jouer le bien depuis 2008 tilelo groupe alliés siège na alliés c'est India à 2 matongé tout ça on a lundi puis samedi donc au bandaka 9h 15h on est en répétition, mais samedi, tout cas, avant pour tout ça, on va bagag, tout coup, ça on a chaîne na biso. Non vraiment, groupe qui est très très bien. Bientôt, on est pas dans le casco, on a
na Sinark TV parce que déjà ba film tout petit bon to éviter ko la bana non ari abonner bango non ba stay time na bango na te donc surtout chango net oye basuki déjà bandole kaopa. Voilà, une bonne chose. Donc, je vous signale, vous qui venez de prendre en cours, nous sommes avec DiCaprio, l'artiste. Voilà. DiCaprio, les Camerounais, et Ningi Sagima Mokili. C'est la grandeur, il y a la star. Parce que star sera bali, Maramboza, Caribélé. Mais succès à DiCaprio, mais tu as peut-être DiCaprio, tu as moi, c'est mon poto et tout. Il y a pas besoin de maman, c'est fa et tout. Donc, il y a une chance, il y a une carrière, il y a bien. Moi bien, pour bien parce que des fois, ils ont raté, des fois, ils ont santé. Mais ils ont un peu moins malade moqué par rapport parce que conscience n'a pas beaucoup zalaki. Avant d'être na kolingate, kozala lokola batunyuso. Qui a zala lokola batunyuso ngap nondo lingangote. Donc carrière n'a ngana linga penda kozala lokola batunyuso te na poto. Na zaika na mwasi moko, mwasi te parce que zalaki ami. Ami moko to zalaki na zalaki Lori. Lori mwana mama Denise. Les qui préparation tout ça qui bien va passeport salama qui m'a voyage pas tout kende taonde bona bisope faire wala yo kolongo sali orchestre na ye voyage ali boso kenda ki kwa sozeni sugini na betaki to sola qui peut fala to kutsa masolo ma sauf que a to solo ma msere comme kuna ndinga monela ka camera lati ma ne baigi na mer na ba et puis on échange qui le délai autant single sous presque le cas ça là qui vient complication baba qui na bango puis bazonga qui na bango na kongo kande ala kamite ma bina biso bande kuna bande ko so ko te ka ebite mtukutu woni ngao sam mtukutu boy ningaza boy azana ana mosi na ye na ndako ana mwana bu mera bon peut ngaya amigo cible so ebite abota to mera wi abota mera zonga wi abota na abota. Après la fille est balane kuna donc bandaye penda de napoto penda na motute pour obeta to la lobi ki to agina yi makango sukini nete donc vraiment to lori kaka et puis na go zona ngama masifa nga bio na bimisa nga bio na mbujimai na to zona ngelo kuna ngamo na mbujimai na nga o yana ati mbujimai na tenda ko na to zelo na mbujimai na nga na mbujimai ko kinaka ezaka porque nada filme, porque nada. Parce que maman si par la bio donc ça pendant mon 100%. Sauf que bon moi 50 parce que bakat bakatangi bon baza balubakati donc non ça pendant 100%. Mon loba. Non mon na jina maman si faza na awa. Ça na ya potote anenete. Sauf que made in Congo. Ni Congo pena originalité ya Congo sauf que abimaka na ye mais Europe pena ni na komate mais moi ba fil d'ici la beta kana moi tour ba Kenya na ye kenda kana ba Dubai na ye suka sipi akolo ka salama ba faire na ye azana muta ba faire ma azana pena ya bisoka ya Congo donc moi il fallait que kolaksa grandeur muto ona saka bato nazao nazana parents c'était nazao nazana ngo esprit sagesse intelligence lokola para lokola mutu normal ako salama kamo isa udela ko lekabata c'est sero nani ngawla ksa mutu ki DiCaprio c'est pour cela on est ba life la geza la bongo parce que normalement et l'équipe ka ndingi batu balingeli mais ndingi ngamo biso to lingelite parce que ndebisi to préparer to linga kezalela eza ndingi ezaleli wanate to linga kezala ndingi malamu me nzambe lokola lingaka eloko na yeza la ka po wana zaki mombo honoré balinga ki za kana calculer naye on ne biso to betaki solo nandangi to yokanagi nandangi biso ba star to chaka mite maka pa bato mutarobi na yo pa moni pa uti afute be bia ko bina kishasa alobi na yo pe 2 jours à mariage do yebi pena kinga na awa na zelo ko kula na zelo ko ndego sala photo fait comme pena 2 jours à mariage mtongo alobi no kena ndia mbongo kanga mai na compte à banque il faut ba sala bazong sko beti calcul bo ben si plus de bato na bando lukas ko kulia na bango na minute na melana bang donc vraiment déjà na libale za na réalité to ele kaki ma to ele kaki ndingi nzamba linga ele kela na pona biso bato ndeto bungisa ele kela et puis jour pe ka confinement
babandi ya kosuka bato bafete suka 21 nde jour biso totyaki fete bilamba nde so tobongisa tolata te bilamba tolata na ezalaki ya mariage te oyo mpena tona mariage toza nango kutu na ndako epesanga kanda bilamba totyaka mpo tolata na mariage nde tingana na bacostume ana nalata te otilo natala yango epesanga na kanda oyo totyaki mpena tolata parce que nde tomona ekutime ndenge elekelaki epuis tellement na bandeko ntango bafingi bacomédie bayebaki te mpo ani bacomédie baye te ningo bacomédie bayaki te mpo ngai nde monayebisaki bango ke coutume lokola famille ya mwasi babi ezalaka epa na bango na lopango na bango famille eza mamba famille namona so toya espace wana ekotaka au moins na kati zo 70 personnes mwa libanda eza débordé mais ça lokola nasalaki groupe ya bainvité na ngai na tini message epa ma Thérèse ya mtandao giran nema Thérèse atini groupe ape tokende te biso religieux ya biso donc ezalaki benaki religieux kitakita ezalaki ya biso toyebaki bena banda butu tini donc na to arrange tobongisaki nyonso mais sauf que lokola nzambe alingaki ezala na ndenge moka alingelaki donc eleki ndenge nzambe moka abongisaki eleki nango bien apa mpo na ngai bapierre na États-Unis baregrete basombi bacostume na bango ya se elatami te donc na mama mpenza ntango bato babundi mpenza donc na mama babi donc il faut olata soki olati nde bafingi na bakutimi na religieux fo ntango bamoni bapenaki no te stari wana bati ebanoso bacommentaire ya kofinga non bonga ngai eza mosala ngai mama sifa mokolo na yo yo mwana mokie awe ngai en réalité eza mosala na nga parce que critique babiso baartiste ezala toza monene ezala za mokusi do critique ezangaka te bato balekaka na tv vi na bango eza critique ndenge esalaka bango bazala donc biso c'est normal parce que ya pasi ezali ntango moni na balemie donc na motu ya kati ya makambo bando finga onde loko esalaka douleur pasi yango wana parce que ye mpe na ndenge aofinga bebo aofingela likambo ayebi mpe na sansi na motu na mokolo te mafingi kaka donc ça esalaki pasi ma na bato nde bando oloba jamais nakoleka mpe mpona esa bato nyonso keno ezalaki ezongaki ekendaki boye parce que libala nde navandi ezaka ngai na mwasi na nga ni mama na bango ni ndeko na nga ni nini donc nde topotana mambo tosala eza ya biso mbale na bano tobuta nde tolakisa bango nzela donc biso conscience na biso na nde tobalani toujours dépendre kaka na biso donc toyika liboso na bino mpona officialiser kolakisa bino ke tobalani mais na kati déjà tolingana déjà donc kolingana biso eza bino bochange yango te moto ochange te donc Sifala Rose aza na ye mwana moluba aza na ye mwana moke ana ye na nini te donc aza na ye vraiment mwana moke donc na mokone kuti ya 4 ans donc ana pe na moke mais sauf que DiCaprio lokola kaka nzoto échanger te longka ya bébé le quand donc mwana moko boye abosana ke donc ye tant zakino na maternelle ba ko notiki na classe hautara DiCaprio asilisi primaire asilisi ba ntia bando sala tia bando bota abosana ke ba notiki ko na classe ya banotara DiCaprio siko abosana ni so na muno kan ndenge ya komena mande fa ko munene ko mukolo amune DiCaprio na wana abosana ke na notale kala ngoma tozabambiaka mais sauf que nzeta lipela donc na lelo te et puis na oseka po mundu bato sina okama anoni bonde nini ngana zakaka lobino bono na botika ngaka bazota wa mystique to ça 50 ravo na zakaka sida bilela lobana nga père Noël lobina nga to pande mo mususu likola na getage mamoni père mo azoleka na nani na nzete boy mkonga bumi na abenga bilika biaka tayuma pero ngai abunga sumuka na mokende boya yo cha beta ngata tonga apone mais kuna skantene no kende na skantene abinga na ko mona bajo te abi jamais skantene no beta skantene ngafi o ko magaka lo sonza mani ko mona bajo ko makaka doza biso bena banzoto na biso yo ko taila ngona ajete do mona ka mutu au kende kaka poso banote na ajo mona yo misigo apenga suki zaka noir bi ay oleki na ngai mwana mona 2000 andobe anga yaya ya ko te papa na 2000 papa to comme pas 2010 amobe anga yaya na 2015 amobe anga master 2020 amobe anga petit nae petit na ndeno abi so tari nazina petit na nga petit na do bosa ni so ndo benga papa to kuma na ya tira nini do amuni ke yazo kola rapida tarika yo kola tabia do petit na ngamba la modo bosa ni na yeli pasi do yango ndi sala DiCaprio vraiment mais en fait modèle à ceux qui na yo mutu ngai basalo bongo
Bon, modèle la suite normalement, ils ont penzangate, ils ont Maman Caroline quoi. Maman Caroline de moto. Donc c'est bon, maman. Est-ce qu'on va la usandeni? Ah, prise, mozo. Ah, sugi on to sala ondeni. Bon, prise kukata sugite. Ah, bakata sugite ni na bi prise wana wa mtoto miki mutaka merna gayar boy. So tutika ukata sugi prise. Ah, te isimbate. Na ibilo no sala. Yo kende kaka kede luka moyen. Bakata bachoka kabakwa. Yo bachoka kabakwa utikali ngamona ibilo no sa. Ça va ok. Tu yepe jurangona kepe bachenga bakwa. Non na iko tuna salwa bengi mutu mutachenga bakwa pa bando sala soki donc modèle no sala ki biso sala ki yemoko ba na sala modèle ben no sala boy. Sauf que tant comme na religieux nde côté ya maman ezalaki batata mwasi na niveau poto nde batindi ba modèle ba vite c'est le modèle par rapport parce que le maquillage en réalité maquillage bisakana mutu kokola ekoli saka mutu ana mwana mutu ba maquillage au sala ki wana ekoli sibolo ka au sala maquillage et salaki donc modèle ni so mta salaki biso zaki makaro et mo mta salaki selon nga mona ke salaki ah modèle ce qu'on est lobisi na ibsa suka ga Jackson te Jackson nga ma Jackson na tena okundula yetu na okundula to et puis na karwa de capo ana zaki mystique zalaki problème sérieux au sakanate problème sérieux au sakanate donc ko zala munene c'est ça parce que na isa kabatu ko zala munene za te pour le kanate web sabato na munene ouais ko zala munene za ba œuvre zo sala ouais munene ba acte mutazo poser ne laksa qui est l'homme si parce que ko lo bana batu ke ngana danze mais tango poser ba acte mu za léger et lakso grande ngas ko na vilo na préférer na vie na lo barate hein na comme na posaka mama tana de toujours ka mutawe ba bactérie to web sayo ngata on a quand même na nzonzi na lo bakilo te na kana vandaka mais ce que va passer scène na jouer ne na jouer na bima na sina changer bilamba so amuto alibo ya sikato to nene mona benga ah preso wa musique donc oui na vanda kana yo le ono vanda ki ondi bataki oyo parce que na tire na ngana kabon lo na tire na ngazaka na era musala ndena laksa ki andera musala na personnage musuna komi periaba baba geza loma na komi periaba ba prince mayemba après periaba li ba mapas donc vraiment là na comme tout mususu donc na musala to laksa o na musala ndera musala na mutu normal avant nengo moni be rede belé ezoko tana bande ko to ya musala lelo bande ko ba kota koti kaka aibité oui bien sûr au cause de la star c'est bien vous a star ba ebio mais la site ka no pour na star do il faut do place ko ba tutu baza na kendi funga na oze na zala na laksa ka ba tu kinaza nuzuka kuna mbaso ka ba chile pozo ka ne pona nini tango sa paraître mengi ba ko obenga pe bato tango bi mamingi obenga pe bato ba envers yo mais muto so ya envers yo asa muto so ya ka tipo apesa mbote non luka kutoza no na cachette bomba wana yo na era musala bunta muni azaraka ke ozala na bato o tolo to zana bato o crever ba point ba ko baksa ba problème nous on mona ba point so ko kage to le gina parler de la justice parce que on les a parlé de la justice internet le logo manga ben on parler de la justice pour mato kita ba sambi soka donc à ce pays a o boyo lenga ole kan ngoka ozala pasteur ozala nani ozala sango ozala a o le kaka donc vraiment na ce pays na biso o meko kendo le ka ya moninga alinga mingi na oser na saili kambo ya gram ki bat bavande batelo ya do bato to sulana bango paibi ki de caprio ne to sulana na téléphone na oba mona na scène do umba bana oza personne différent do na scène to mona ko na acteur mais non ma to sulana boy do za mutu mu boy mayele mu ma mutu sulana za o to o mona na scène donc même na ndako na nga to mona mo na chaque jour so na sali ka do ka na yo na compara côté donc yo na éviter net lo bina c'est ça éviter moi na la photo na te studio a bande o lukani na studio ngam na oyemba o sani abino ko bona vino te o te de sina ndako o ke lukani moi na jipe téléphone la ba photo na studio ko c'est papa est dans studio oyemba bientôt papa msanzem donc a bande ko se ka wina mtu passe akira lukani na oyemba na c'est la promotion ya studio ma benga na tala ya masala ngamo go ige umba le boss akana na londa hakiki ni ko tu ye afungoli
moi bani na ye donc studio penda monene ben extrêmement ya ba concert ya menene tout hakinango ayana ba bloco na ye to il fallait na kenena la promotion na sala pub neto na kuna mwa photo na kangisa ba photo na chena Facebook na siba tuena na studio donc ina moni ba commentaire ngamo no seka donc c'est naninga na usale loko moko nazala ka moi unique parce que mais à part wana na bomoto penda boye naza mutu normal pour vivre kwa batu nyoso. Voilà, merci beaucoup Dikapo de revenir sur Nasuka déjà. Mais sinon, plat préféré à Dikapo, ou à l'inaraming, ou à ce moment, c'est la mbeli et Ranin. Ah, bah, bien, il y a un ami dongo ngai. Dongo nanga. Putu, tomo boy rola mango na bana, pour ba limbango e rolemba. Putu ndali na tongo na midi na poko ngamu ngafana libima na beti ngafana na lambingo vite fait na lena skeli bango. Si baba miki ba comment ko baye. Ah non, moi c'est mal ça bon. Ça va comme ça. Mais la préférée na lea na dongo. Ah bon, et logo ni suza légumes, ngapena légumes ni suna lingango. Logo ni suza légumes o tuitsikali atoelinga montambo na olia. Atoelinga yo ngolo na ko lelo ni suna olia. Mais o ni suza légumes on a venant des plans dans la préférée. Dika posé colonie. Naza mutando et puis naza mongo. OK. Maman za mongo ba sankusu et puis papa za mutando mondele. Ah d'accord. Donc tabakongo. OK, voilà. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Mais 2021, quels sont peut-être tes projets par rapport à Moussa Anayo? 2021, sauf que baton susu a Moussa Lango mon a préféré mingi ko zoba matériel mingi ngamu na sumi na mbongo na ngamu ko si iskemia parce que toujours qui na bateau oyo tout ça dans Moussa Lango tout sur le bien matériel payé comme na maboko. Et comme les sous ils ont gagné qui n'a qui sala na monango déjà parce que tout préparer tout ça là vraiment ferme tout ça na producteur zawa matos ya kile boso et il fallait tout ça la musala c'est ce que producteur on a mon été matos ya ki bakolo matos basengi matos na bango les ala ki yangai mais après les kamuka mukeka ka ulingo pesa tolibo iloko kabola batna mukili boso la ka moi sina mbongo batolion on peut bazolina bon batoli na sina mesana na psa et on est muto azoka mingi abanga batu bazoka non blessé de guerre muto za blessé de guerre ndo ebiso ko moni awokoya awo lokole kata na pona mambo sko yo tango yana mamona ebiso ko moni nga lokole kata na pona mambo na ibia so tango yo boy na sana na otika mais na pasi nangeza pos ko musala nza matsinga na sena muyango ça que tant muta na pasi ponga na uti na pasi le fona longola batna na kebisa mutu mo pasi okende so ko koya okota na libulu donc vous avez libulu ko kenete mais sauf que lelo via lelo batwali na ba conseiller mutali na yete o encadrer donc mutali ka ozuile na esprit ya sala o ezuile ye donc vraiment à cause de moi mkiza kutuna tsina mtu na makolote et ba projet ni so tunga to sala do ba studio kutuni so na o zai ka puna yende ko wana ko ndolo ka pesa msala ne valeur ko sala ndeto kana ki mais sauf que zai subungote ma projet na 2021 on est le ko abandonner te non on a besoin ko sala serimoko siriwana uzala penza kitoko to ba ki nzambe sa sungi so le 20 max ndeto la sa projet wana to on a besoin no sala serimoko ya bien to sala yango et puis to laksina bato mission ba fiche to me ko zong sana mo bakara so ko zala marigyo le kana nka kana ba na ba chaîne na biso ba YouTube na ngeto sala yango to lakisi affiche nango to projeter yango atu atali idée nango parce que ça penza série télévisée et l'autre bout na mukamke bon na ba manager on to éviter so to beba ni pena mamba musala to beba ni kala ba matériel to éviter parce que ngaso na beba na mutu na mambongo na kigelasha ki camarade to tikala ngaso to beba na nini ki famille to tikala mais so na kompa ye loko esimba biso te na olongo mais na longo lio te kende konanga to ba yo mo mona ki o capacité o kimina mais ngai so loko to mention na bena mo ki loko to comprendre te na otika na bimende ni loko wana mais ngalo to tsirika nde to zalaki voilà sauf que en vrai to wana amoni ba réaction les esco oyo ngana kanza kite donc vraiment ça fait mal donc amoni ba biso tellement to ba vérité to kutana kana ba tumoko oyo yozolo ba yozolo b ozo protéger mais amono ndire yoza l'intérieur ça va donc vraiment 2021
Tout ça, voilà. Donc, nous avons fait un golo, nous avons fait un golo, nous avons déjà. Ils ont déjà, nous avons fait grâce. Les gens ont des marques. Chez Nangamoko. Chez Nangamoko. Oh, baba, s'abonner dans le combo. Vous s'abonner à DiCaprio TV. À DiCaprio TV, bon, donc vous s'abonner à DiCaprio TV. Donc, toujours le cas Penza, tout ça, le fort. Il y a Nana BG, puis tout ça, là-bas, film. Donc, on a un groupe, on a un book international. Donc, on a un book, tout ça, là. On a un book, mais tout modifié, on a un pour le coup, le côté de la caméra et le côté de la réalisation, tout ça, on a un film main. Tout ça, originalité à ma boque. Originalité. Tout ça, là, il y a culture, il y a tout parce que. Voilà. Dans tout le film, on a publié sur Facebook, on a regretté, puis on a bactéries, mais on a salé na carte. Ça veut dire que bactéries en boucle. Bah, ça, on a main, bah, on a la télé, bah, Nigeria. On a tout le village, d'abord, on va la taille. Donc, au bimé déjà, les locaux sont la réalité. Donc, au tic, ils mangent à bâton. Ça, le bouton, il faut. Sur le golata, quel est l'ambandak? Moi, c'est un gamat avion sur le passeport et tout le monde ambandak. Donc, on tourne quand ambandak va la taille la manie. C'est quand ambandak va comme on a tablé normal, il y a une ville avec Chassa. Donc, on quel est l'amboka ou non, ça, na sala ambandaka, mais la man n'est pas la tanani, va on la tanani Chassa. Mais sauf que qualité n'a ni les a différents. Voilà. Donc, non, ça, on a obim sa culture yangai. Parce que tu es bas, tu es en tu es quand immense, on a filmé une série, tout ça, on a quatre films, on a au téléfilm, on a dit, c'est talaba. Parce qu'on se révèle. Pourquoi? Parce que na quatre on ça le scénario réalisé même on quand même un endroit na place où il mange aller au ça il mange en bok où ça le film c'est le culture na bien mais bien sûr ça le film au bengango série télévision au congolais mais et là télé bateau télé là télé Nigeria on a comme congolais donc et le qu'on a bien en matière on a penda biso to na ngo penza tes amis na bateau parce que biso bateau utana maboke to yibi mo makambo wana yango to sale fo ngana sale fo lokola margi ba jibiso caméra wana to bige caméra msegoya so caméra ye to sala série na pena 2021 aussi la té na sala série moko ya bien to présenter on a bateau vraiment bon mon ça pena kito voilà merci beaucoup, très gentil Bazela bo s'abonner très massivement à DiCaprio TV so bolingarae alors bo kendo s'abonner ça très bien tonton Dicap comme option na soka mais vrai combo na yo. Comme on a Platini Mayemba. Ok. Platini Mayemba Boutimbola. Ok. On a des vrais noms. On a pisanga DiCaprio notre baka sobrik. Nous auto pisanga pour nous sala. Comme on a DiCaprio a les pères de famille. DiCaprio va tout va y. Combien de enfants déjà? Donc il y a un kanda. Parce que on a comme on a 7. Oh bah Jesus. Oh. Il y a un baksa. Ah, non, bon, comme maman c'est pas mon loup qui se respecte, il peut sûrement beaucoup la locondo. Donc, tu as tout baksa, tu as un 7, maman tu paies mal, tu vas nous faire un cambo. Ah, bon, déjà on met 6. Eh, on va pas l'équiper les vraiment. Tu n'en as pas 4. Mais non, il y en a comme un 7. Parce que 7 ans, on pompe, on passe, on va tripler. Eh, balouba, puis ça va le bas. So, quand on a un loup, tout le monde. Bah, triplé, à gauche, tu à droite. Eh, tu es à gauche. La cascade. La cascade. Oh. À gauche, tu es à cascade. Tu vas tripler, bah, gauche, droite, il y a mon gauche, moi, c'est mon balle. Ceux qui ont gauche, mais il moi. Aux moi, c'est. Parce qu'il y a un centre. Centre-ville, caca, donc. Na rompo Victor wa on a place des artistes on a depuis na donc ba triplé ba doublé donc ba triplé ba quadruplé vraiment voilà merci beaucoup c'était là l'artiste DiCaprio mais est-ce qu'on a parlé papa rara avec un papa papa sauf que le na comporté moko il passe mon mbalavi j'ai eu tout le vie papa je vais commencer à t'appeler Platini hein. C'est Platini. Ton nom c'est Platini, oui. Platini, oui. Kokona auto ya awa. Anga benga ngopa. Abenga ko papa ya non il faut appeler pas Platini. Absolument merci beaucoup Jengai. Le balamuke bana lo balamuke le ba benga pas Platini. Et arriva ba ta recevoir la TV valvalise. Aliwa. Donc bon comédien mon préféré tata bon. Grave. Mais ce que je dois abouer, nande to fandi boy. Donc, baï va côté né, donc baï bika ouya télévision. Parce qu'on a TV na zo jouer ndé va kraka liwa. Mais na nenga boy to va normal, on a ba mon normal. Mais so pesi ba on ni batali na TV, so na TV. Oh papa,
on a aussi grave. Grave. Donc moi, vraiment. On va le là, t'attends mon fort. Grave. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de passer ces bons moments ensemble. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèle ami internaute. Tonton Dicap, comme Nasuka, bateau peut-être besoin de contacter yo, au balinara yo, et surtout que vous avez besoin de matériel. Bola qui sera artiste dans la mission Bolingo Boy. Na lingara zoa boy, ça va très bien pour contribuer à sa œuvre parce que talent et Zali à repréparer les bons films, beau s'abonner, peut qu'on a la chaîne et ça la bien. Moi, bah dédicace surtout dans bateau bah soutenir Kyo, dans moment bah fête puis bah dédicace et puis na contact na yo place bah rosoa yo. Oui, contact avec le 00 240 43 89 74 40 821. Donc so kutika na Facebook yango DiCaprio Mayemba, so beti DiCaprio Mayemba na Facebook ozwanga, numéro nanga na WhatsApp ngamo munamba. Faut bander la route ce soir. 00243 89 74 40 821. Batoto, donc vraiment on a besoin de matos, on a besoin de la caméra, on a besoin de micro, on a besoin de trépied pour DiCaprio théâtre ne do mabuki ngabe ngango mabuki. Mabuki ndi mutekoli singa, mabuki ndi musalo na yebi, ya kusala, mabuki ndi ngona sepersa kabino. Vraiment so bino pe bulinganga musalo na salaka. Nous soutenons la caméra, puis permettre de faire une machine ordinateur, mon laptop à moi ici, et ça va bien, tout ça là, vraiment, et aussi ma vision. Na loba kana bino numéro fois, ce qui na l'île, beaucoup de boutons de la reine, et ça la caméra mukuna de la reine de l'île. Na kata Belgique na ba le vrai mongwande ya solo, et ça kande wa bexi kwenzo le vrai mongwande. Alors ba DiCaprio, ou la tanonyo sonase, na Weston tsigelanga pongane mnalata ka Weston. Kande na lobaka ke kulu Winston ezala kanani avec ce point le vrai mongwande na kata Belgique batu basi bayeba motema mama Wivine joyeux anniversaire ya Divina pour na motama elamu na lobaka na bino ezaka le seul l'unique na kala mo manayolo o batu ayebi ya Willy Soba kolozala ndeka mayele atunga zala yemoko moto amema mwasi na bana mbala moko bakinda poto na avion moko ezaka ya Willy Soba. Merani loboko nakata lodeaka, merani loboko soba nakata lodeaka bisika kuna na Paris, place baliaka na lodeaka. Code mboka, code international de 9278. Balobi rapper moko Angleterre international ndeza smoky. Iya yo yango wana don nzila mpambo balobi soko tuninga boss na kwa bisoka ke don tila pambo nde boss yoko sakana te. Freddy Tabala, ya Ma Chantal ya Freddy Tabala ya Ma Chantal ya Freddy Tabala Ma Chantal. Mutobo ya zati. Mama Chantal akutirene na ibisa kabino mutu atongela Mama Marie elambata ngakutana Elizabeth ezakande Ma Chantal akutirere. So kona bezo batongelo liputa ya chitoko. Elamba ya chitoko. Mo costume ya liputa ya chitoko. Benga kaka Mama Chantal akutirere ubengi DiCaprio website kana Paris to kopera kana biso na ba poste ozulamba na yo kan ndangolingi batoto balinga DiCaprio na bisi bino kaka kana linga bino fo bobo sanangate mama nanga bibish mama bibish vraiment donc na biki bientôt libala na bino nenge ozaki na yo ya biso to biki libala peto bondela nzamba salake libale woleka kitoko ya Papa Gauthier mama bibisha Papa Gauthier le chef Papa Gauthier le chef vraiment pour ngana osabino ka merci ona pesi mbote te ko inangate e bagi nambala simana pesa mbote patutu balinga DiCaprio vraiment quant à moi et au soutenir biso pour ça la biso bien merci na yo ça donc vraiment merci un exemple ba femme ba fanatique ne so ba bonne nyoso et puis na bengi lisusu ba oba tikala ki bobo sana ko bonne bo s'abonner to s'abonner lisusu awa un exemple TV ou ça la biso bien voilà merci beaucoup tout est bien qui finit bien c'était là l'artiste DiCaprio Mayemba motema maman Sifa donc tout est bien qui finit bien merci à Déo d'avoir réalisé cette émission merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de près ou de loin avec vos conseils, avec vos suggestions, avec vos moyens de prière, tout, moyens financiers. Merci beaucoup, je vous suis vraiment reconnaissant. Et surtout vous, nos abonnés, les abonnés, Penza Babi, les vrais
de Barési Baza. Donc, bato batare émission bandeliti suka ba ignora ba publicité te tolinga bino ngana lela bino. Il y a trop beau commentaires, la vidéo bandeliti suka ça va très bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Laissez-moi remercier la très spéciale Shekina Vumbi Kitoko Pétaille, Kitoko $. Donc, mon toit a besoin qui s'y andota. Maman a ndote katayo et ça là yo nanzoto et tout. Alors, benga kaka Shekina Vumbi. Numéro nae numéro Shekina Vumbi. Et ça plus 44 74 04 28 35 34. Plus 44 74 04 28 35 34. Cause à nanduta, bouton, tâche et tout. N'hésitez pas à produire ça tellement efficace. D'ailleurs, pour l'exception, ma photo, beaucoup de nanduta, oh nini, ezali, Robin a numéro Shekina Vumbi à rouper ça en gros. Et puis, boutique en ligne, ça Glamour Shekina Boutique. Bobenga. Et que ça va bien pour nous recevoir des produits, des accessoires, des bassi, des bali. Quant à moi, je vous prends congé. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec 1 ou 2 invités. C'était la Barési Baza à la présentation de cette émission comme invité DiCaprio Mayemba. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Bonsoir chez vous. Chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie.
Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne la vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise, je réalise. Yondo nimisa kanga Peo peto la kangai Tina nini Natika nzela na yo Nakolanda seyo Kinosuka ya bomo inanga Sunga bomo inanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa, yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kasi nelanga na yo we, yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza ya pamba ya molimo yango babengi liloba na yo shila bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo rabie nzeta mobeseka ukakate elike ya basantu kolo Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.